Mbote mingi bandeko nyonso bolanda mama Nicole Moisanza baoyo bosepelaka na émission na ngai tozokende wapi ba bonne fête ba joyeux Noël na ba famille ebele nyonso. Et merci beaucoup na bandeko pe boza ko continuer ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube. Ezalaka deux chaînes à YouTube. Ezali pe ya Sanza Moi officiel na Sanza Moi officiel. Kuna pe ba video ezalaka si jamais pona bato ba yebi yango peza te. Et puis na tozo kende wapi pe na bandeko pe bomesana na ba oyo pe ba boyebi yango te. Alors merci pe na bandeko oyo pe botiaka na mabondeli, c'est très important. Prière. Bonjour maman Olga Original. Et puis merci beaucoup pe na soutien na année oyo nazu ebele ya ba maman ba cadeau naza même na preuve yango même na nzoto ezali super ya maman na biso eutaki Belgique. Donc pour na koloba kino vraiment merci na ba attention ya ba maman ebele. Coucou maman Sia Amelia. Alors la famille na leki un peu lisusu ponde na lobaka na émission nanga. Donc na pesa yango vraiment idéologie ya koloba changement des mentalités. Alors merci beaucoup maman Sia et maman Niclette Mbadza. Donc changement des mentalités na lobelaka ezali makambo ebele. Malgré eza na bato mosusu kande na lobaka bayebaka ko critiquer baninga mais tobitalaka te avant critique. Alors dans le changement de mentalité, il y a quand même une idéologie, il y a qu'à apporter où est la différence, comment au Koko zala na place yande konayo, comité na place yande konayo, bonjour bande comme si vous kota comment donner une déco comité na place na yo, donc changer quand même eloko oyo zala ki nango te toza ko se soucier, bonjour ndeko Kalamba. Alors, merci beaucoup, maman. Donc, changement, wana, et ko mema. Donc, ndenge ni noir, tout qui vraiment ko penser pour la bande ko na biso. Ya mingi na ebite soki elobela ka bangoni tamba monaka ah maman Nicole aye ko laksa biso. J'ai douché maman Nicole aye ko laksa biso oyo ah maman Nicole aye ko laksa oyo ah maman Nicole aye ko laksa bela na ebite misusu elobela ka bangoni ni. Alors, vraiment pona batu misusu eloko wana salaka yango pona kolakisa yo kino ngai oyo naza nango na yebi déjà peut-être misusu akoloba ah maman Nicole nga naza vraiment kobebisa mbongo pona poso naza vraiment kobebisa mbongo po kaka nazala na teinture uniforme po kaka ndute ezala te po kaka nazala na poso propre eloko nini oyo kuku mama Julie Kanku eloko nini oyo nakoko sala voilà bit ya ba video ya ba émission nanga na salaka pona na yekolakisa yo msusu oza na Allemagne oza na Suisse oza pe na France ba msusu oyebite izana izanini esalaka nini malgré ça natekaka pe babiloko nazoteka Terminator Savon Cortel et puis babiloko msusu oyo eutaka na labo place nani papa asalaka po wani ezali bapesaka pe bango. Alors tout ça ezaka po ba oyo surtout na lakisaka soki déjà na lakisi moto eloko oyo bato msusu baza ba profiter ba bongi sans msusu a commander loko pa na nga siko ngam na tekaka biloko. Pourquoi na lakisaka ba biloko wana parce que eza koloba te ke non bato nyonso toza na ba YouTube bato nyonso batekaka mafuta po so moto alakisi yo ke non serumo eza bien oza na soko osaleli yango po tombe bien aza moto abanga nzambe parce que moto atekaka akolinga te azalaka na perte yo bonga osombi na lelo repa na ete obongi pa na ete mais aussi ozwi bapa nde tomonaka koko kana nanga mama félicité Nyongoni merci beaucoup kana nde tomonaka bandeko na biso mosusu oyo mpe batekaka biloko est-ce que bango bakolinga yo okomanda eloko te obongi
osukoli poso na yo tâche elongwe mpo nazala na batémoignage botalaka bacommentaire même na bayoutube me bandeko misusu bakomaka oyoka mama Nicole vraiment bastise olakisaki nga tâche elongwe me kaka na youtube wana ebomi lelo baposo ya bato likolo bazwa mapela zwa mbala zwa pomme de terre sala boye mpo bato mosusu bazolakisa bato biloko mpona bazala na baabone eloko wana il faut pas oublier ça. Oyebi moto à YouTube, tant que la peut-être bella. Na sem tema na yebi que ça fonctionne pas bien. Mais yemoko asaleli yango amoni que simba te mais poizo ba abonné pour ba abonné baksama plus a oluka toujours que non ye a ya kolamba yo que non et donc po tant que fani na YouTube bino bandi kotala ko visionner ba abonné ba mati yepe ba vie ezomata. Alors nga sikoyo naza na ba chaîne na YouTube mibale sanza officiel na tozokende wapi. Alors tant ngai mutu net ngai ozomona nga na bimi boye na ye na babiloko nazolakisa yeba yango eza babiloko oyo eye directement ko aider yo ndenge lelo bato bozo bomeli bama ya maki nda bana na bino na mona ba témoignage ba mama misusu nzamba kanisela bino bomeli bamaki esungi bino. Donc naza premièrement te pona ko exploiter bino te pona na tirer ba bonité mais tala babiloko nga naza ko bimisa ekoki ko komisa nga muto mbongo makasi oyo ke surtout makambo ya kompela kaka maki wana oyo ezo toucher ba santé ya bato oyo ba témoignage eza kopesama butu na moi mais natali wana te nazokende na malembe parce que na asira bato ebele bamoni kuku mama Nadia merci beaucoup bato ebele bomoni ndenge na publier message wana eza kaka wana te. C'est triste basi ya ba africaine nasi basi ebele mingi nanu ba comprendre te pourquoi na lekaka pourquoi na yako laksaka bato babiloko yo pourquoi na lobaka makambo mamaki ma ba papa misusu kaka pe basi te na ba papa misusu ba emela ba tungisa ngai na mama expliquer nga maki yango ndeko oyebi tinga mo isanda na fanda boye combien de ba vidéo banda ba misusu boyebanga ba inane ba 2 ans ya facilité ba vidéo misusu na sala rango bonjour maman Marie la tendresse ba vidéo misusu na sala rango moi naza ko bela mais tellement naza na expérience on a koki jamais ko faire paniquer ba misusu bazolandanga misusu mona so na sisi na ki mbala moko se reposer maman mo ba benga mkomisu na daki na direct bengi boye ozo papa kami abi alali azoka nzoto bietebi mais tomboni asekisi biso oui parce que nalingi ozala l'aise ya des fois na sala ba imo ya ba homo sans pierre ba si le lokola boye ndenge na salaka malgré bato musu baza bato ba polémique bato ba incompréhension tango nga na salaka bongo bonjour maman Rosalina pona bango bamona ka ete yazo finga bato tango na lobaka ba hydroquinone na tango Livingstone ba hydroquinone ba biso ba pakola ba hydroquinone na tango indépendance. Tout ça, ça fait partie pour na sexarabino en même temps tout ça kolanda live pona et faire détendre biso des fois ne lobaga maboko loka tout ça nettoyage mwindo ko ça otumbi tabanali felo. Tout ça, ça fait partie au mona mutongo azolo babongo mais en réalité naza msusu jour naza ki bienté ta on a kata live mona msusu na ki olala neti jour msusu mama na kamba bi mais on dit maté tala ndenge nazala ki na zemi na sali bino ba vidéo ya ba maki oyo ede bana na bino oyo ede ba santé bato mususu oyo ede même bato mususu kutu na devant mondele pas docteur okobimisa mbongo banda na zemi ya 1 mois ti 9 mois na sali ba vidéo wana donc net na robota dans 3 jours na sala ki vidéo vous imaginez mais tout ça ba effort nyonso to wana basi ya ba africaine mingi pana bango zo le bango lokota. Donc, par la motivation, on a un changement de mentalité que ngamo isanza. Donc, il n'a pas besoin de bon, mais il n'y a pas au fond en Allemagne. Au tika jamais koyeba que en Allemagne, savon oh ils a 49 centimes et sous la raposo bien. Bonjour maman Mireille Lutumba.
Mutu so fandaka na Suisse. Omoni na lobeli bela oyo. Belena oyo, crème oyo ya kitoko. Oyo coucou maman Fifi. Ya 1 euro. Ofandaka na Suisse. Otikala jamais koyeba ki crème oyo esalaka maboko kitoko. Ata maboko yango ezalaki yo lokola osala osimba oboma bato. Mais yango kosekisa yo maboko na yo. Bato mosusu bofandaka na Suisse. Otikala jamais koyeba ke l'huile d'huître. Eko boma nduta. L'huile d'huître ezo longola ba poso salite na nzoto. Misusu batikala jamais koyeba. Bato mosusu pe bofanda na Suisse. Boye ko découvrir na ba dernière na bino izana parce que au kota YouTube oye koyoka émission. Vraiment je suis déçue. Nala vraiment déçue. Nayebi que tant nzamba betaka ça prend du temps. Mais nala vraiment très déçue. Comment na question ki nga moi sanza na émission nanga eza na bana neti mama moko abengaki ngalo bima Nicole oyebi huile d'olive olakisaka biso na mafuta moko ya ba vanille olakisa biso nga bana na ngai poso ebongi bana nazwaka mwa makinde olakisa biso na mwana souffri na eczéma ça fait des années kaka kozwa huile d'olive ndeko lobaki botiela bana na ba hiver au mwana na ngai poso ezaka ye lisusu lokola makasi te. Alors, malgré nazwaka temps wana nazoteka biloko ba fio batekaka biloko nayesa bino lokumu bango bayaka na basili lokola sa mapeka ya satan okomona ye bien maquillé nga soki nalobi natia maquillage nange eza trop simple omonaka miso natie rouge à lèvres nabongisi crayon boye miso naye na bafare à jour boye esi yaka pesanga koto to bando demaquille awa tolongola awa ata otobandika olongo omona mfo de te eza te ni poudre eza te. Mais bato bazotekela bino bamiloko misusu ya internet tala bango na masili milai ondire base mapeka sata basuki nango misusu ndenge eza wana omona tala aza na première couche ya première guerre mondiale deuxième troisième guerre mondiale tout na kati elongi na ye moto azopresente babiloko elongo batache mais soki opesi ye kaka kusa lala boye ya dra ya pembe ondire omemie na izini place basalaka fode te mais bamisusu mpe bazomona yango normal. Bonjour maman José Bassaki. Alors, tant on a rien à idéologie dans le changement de mentalité, la bande d'abord qu'on essayer, qu'on la kisayoke. Tous en a besoin, tous sungana. Et ça, montoyer par makambo et pas monto. Nathalie Sobasi bakosa koso retourner bi e yo terrible ndeni e kitoko boy mafuta nyo pakulaka. Omula yeso ko ete na pakulaka mafuta ba bébé, mais ngana yesu ko Nathalie soke. Oyo soko keyo ozwango za moins de 1 euro. Oyo ezali 50 centimes eza pe kotelisa soko lobe sukola na nzoto. Oyo pe na ye kotalisa soko tie ba capsule na kati okotela nango kitoko, même chocolat na yo ekozwa bien, même ba maman misusu baza ko sukola bana na bango très très bien. Ba maman misusu ko azopakola pe bana na bango oyo nini bela oyo vanilla oyo nini vaseline oyo ya couleur oyo babwaki mo ba maki na mone maman moko abesali mwana nanga bien. Alors na tout ça na salaka boye pona ko dépanner bato mususu po bato mususu bato ebele bazo bonga na ba vidéo nanga bazo commander te pona ko aider bango pona ko aider yo deva basi oyo soko moni obi tantine kitoko boye bonjour mama na sisela okupakola mafuta nini kitoko poso boye toka zokosa yo yebika ate tosala mama Nicole akolakisa biso sien soki tobengi mama Nicole atuka ko conseiller somba boye so ya bomba kate ya lobakaba. Alors mais malgré effort nanga nazo salo nazoteka Terminator, nazoteka savon Cortel, soki balobi que non, batu nanga, et combien vous gagnez? Bino bozo profiter 80% s'il vous plaît. Parce que 80% là, total encore le mélange de blanc d'œuf avec citron, comme ça traite aussi beaucoup de maladies. Myome, kyste, fibrome, diabète. Et bien, bozo profiter. Moi, na nawazo arimi bo oso yebi. Moi, na nawazo kosu oso yebi. Moi, na nawazo la fièvre bo oso yebi. Ceux qui n'ont pas docteur, bon, quand tu as déjà assurance, qu'on est comme 500 euros, 400 euros. Mais nga profiter au pessimé l'autre.
déjà un sikoto ya su na makambo poso donc nga na gagner 20%. Bato mingi o ba yebi nga na ba vidéo bazo gagner même 80%. Malgré ingratitude des alliés, mais to yo kana un témoignage aussi à maman na biso poto ngai na lobaka toujours avec action wana siko maman na biso oyo aki kopesa témoignage na ye malgré témoignage na ye ezalaki moi kala natiela bino toyoka. J'espère que tu vas bien ainsi que toute la famille. Moi, je vais très bien. En fait, na bengio na fandi na France, na bengio parce que nalanda ba direct na yo, na okanyos ba matea nyos. En fait, juste neko peso vraiment merci par rapport Yamaki blanc d'œuf ndongo lobaki ata mona zo kosola faut qu'on mélisse blanc d'œuf. En fait moi nangai ande kosola tellement donc il tombe qui week-end donc il temps que tout le monde a médecine ça va quitter ande ko tousser vraiment même la nuit donc c'était vraiment moi je vendais vraiment pour souffrir. Donc natala ba vidéo na yoka kindongo loba kiki non ba blanc d'œuf ferme que soba bazo tousser faut que ça la couper ça ba un peu blanc d'œuf. Donc na sala qui vraiment kir il y a blanc d'œuf nanda couper ça y avec un peu quelques gouttes de citron plus un peu de sucre pour na avaler bien et là vraiment moi nazo tousser les chouchoutés c'est pour ça na vraiment ko peso merci nazala na besoin que mon médecin donc yo médecin ou aider vraiment moi nazo tousser les chouchoutés c'est pour ça que Dieu te bénisse vraiment. Voilà toyoki audio ya maman na biso alors bande ko na biso na éviter bato ebele soki ba analysera quand même présence na nga na internet ba vidéo wana o eza vraiment na carte internet parce que na ndenge ya tolo bolongola nanu ke ingratitude que koloba ke na po bato mususu na yebi ke nzamba ozwa soin na bino moni année 2021 bato ebele bokozwa ba surprise tant na loba ke on se moque pas de Dieu, on se moque pas de Dieu. Parce que ezana bato mususu oyo ke nzamba sali grâce ayebi ke yo za motema malamu motema munene napesa yo eloko po bato babika nango po bato basungama me nzamba lobi na yo te ke non epekisi yo tokende kopambola mwana mwasi wana epekisi yo te ke okende kopesa ye makasi olobaki telema mama tala mosala osali na melimaki wana mwana melimaki ndenge mama na biso apesaki témoignage boye mwana melimaki nzoto ebongi epekisi yo te mais misusu baza camarade na ye alakisaki maki wana alakisaki mama Nicole asaleli eloko wana komi makambo ngo esimbi eloko ngo ndenge ezana makambo ngo azoloba ko esimbi siko makambo ngo azoloba esimbi boyebi ntango nga nafandaka na kitchen naleki na bamoma meme ya maladi mais nazo osa elo live po yo na bana na yo mela maki wana obika nango to ozwi emsu izana oyebelaki mutuna makolo te oke konduka ngo mbangu na supermarché obongi poso na yo ingratitude si ingratitude nime na kofanda pe boye msusu na fandi na komi na moni message ya mama mama Nicole oyebi nga te menga na yebi yo en tout cas merci nzamba pambola yo na savola kisaki isungi nga na bana misusu te loko ana zate na siècle na monde yo zo continuer ya profiter na bolamu ya mutu me yo obonga nango okasi okumela nango ti longtemps ebele bokumela nango ti longtemps te nazo sa bino vérité soki na biloko na laksaka iza na effet moko te salaka pa bato misusu ebongisi eloko mutu te ba izana oyo esukoli yo pe poso te dondwa mais soki misusu maki wana kaka omelaki esukoli yo lobi te et bon ma fifi ça ne sert à rien kopesa bato ba numéro de téléphone tika mama kopesa te s'il vous plaît basi ya ba africaine ebele ba mitema mabe bamisuko kasi bo profiter nanga pendant que biso bo bino bo kanisa bo bozo timula mabulu bibelo bi baloba mabeno bakuto nango te
Bible lobi malédiction sans cause eza ni naissance effet, mais avec cause eza na effet. Alors nzamba linganga kaka boye moni déjà na nalati la mbala nga buka boye, oui. Donc a utiliser nga comme ça ayebi ke mutema na yo aider bana nanga oko partager prévenir ngo soki ezalaki motema ba jarnet ya mwasi oyo ake kosomba izana eza 49 centimes s'il vous plaît. Alandi pe live bien ya ngai eloko yebelaki mutuna makolo to babaka bien malaki mama Ramazani na ngai ake kosomba ngo na Allemagne. Mwasi wana aza na Londres nazozela na publier yo te mais nasali live oyo mpona kokebisa meme bato nyonso tu wana parce que 2021 esquisse ekozala te. Dieu va agir. Nzambe otali soki abi peut-être côté maki boza koutilize nga côté so nalakisi eloko bokimi mbango na basupermarché bozwi mais côté maloba na nga boza kose méfier te bamisu bozobanga te. Alors faut banga po so moto azoloba makambo ezokokisama donc moto il faut kobanga maloba ne eza très puissant. Alors omoni bato lokola ba jara basi ya boye bonso akana nanga mama Abis Baba bato lokola bonso mama Sophia Antonia bonso mama Claudine Kayoka. Merci beaucoup mama Claudine na témoignage na yo natanga ki live natange ba commentaire après live. Bato lokola basi ya boye s'il vous plaît izana eza moins de 1 euro 49 centimes. Nasi pona mama bokoti sima oyoka ndenge nena ali makambo afanda na Londres. Ata izana eza 49 centimes. Eza 49 centimes na Allemagne. Olobi ke bato a Londres, bato États-Unis, bato Italie baza na ngote. Yo koza na bandeko na Allemagne. Moi seul izana na 49 centimes. Yo ke noteke na ndeko na yo noir izana na 10 euros. Même bato misusu baza mitema mabe bakoki même pe lisusu kokende kofunda yo parce que oyo eza marque ya bato misusu ba noir. Donc basi ya baafricaine misusu bino boyaka boye bokoti live nanga botali eloko nini nalakisi parce que po bino bokende kosenrichir. Misusu okoloba ah mama Nicole eza mabe te soki moto azwi commerce na nsima na yo. Combien de fois nasi naloba babiloko ya bacommerce moto okoki kozwa commerce na nsima na ngai mais eza na manière nini okozwela parce que soki ozoyeba koreconnaître te que grâce à moto nayebi eloko ngati ngai na mentalité na nga pota ona baka changement de mentalité. Namoni mama Nicole azosala live alakisi eloko mais naza intéressé parce que naza na possibilité facilité ya kozwa yango. Bonjour mama Charlie tiela mpona kotekela bato misusu baplace bamisusu baza na yango te eloko na osala nakoya koluka bénédiction epai ya moto oyo grâce na ye mpona nini bamisusu mitema boza motema makasi mitema mabe. Pourquoi nakoluka bénédiction parce que bela oyo nayebaki yango te mama Nicole obi eza 1 euro ezotravaille luki bénédiction mama Nicole nangi quand même nateka yango nangi quand même nasuku mais et puis ezala na prix moko raisonnable. Comment se fait-il nga kutu batu oyo balandaka nga biso mutu so azosenga nga mama tiela nga na koli na ke kosomba ngo pe 1 euro biso eza moins de 1 euro na bonjour mama Célestine Bess na ke pe kosomba ngo na tieli mutu sans même nasenga ye carburant bato ebele mingi awa nakandaka bango ba service misusu omona mama sombela ngai mafuta wana vanilla neti mwasi moko ya ina répondaka ye po ba mama ebele balingi ko comprendre bato misusu balingi baprofitaka na nga mais soki par exemple misusu na bosani 10 euros moko ezotraîner misusu atiaki mbongo 10 euros moko misusu ezangi to biloko ekoki te yoka ndenge akoganga. Namona mama moko asala nga bonga azali na PayPal te na PC compte sa PayPal atembo natini biloko ezalaki complet ezalaka ta biso biloko ozwi biloko misusu ah mama Nicole nde nakomandaki ezalaki bongo te nayebi te misusu obosani te nga biloko na ngai monta na tia eza bongo te otindeli nga biloko ecomplet et puis nafa nayoki odio malembe nde na répondant mwasi wana ese tantine naza te mpona vole mbongo oyo nenga nazongisolo mbongo mpo biloko ezalaki te me nabina peso ndambu mosusu eya nsima naza ozela soki ekomi nayebi kokobenga ngai
mais façon kei nango namona remboursé mbongo namona ka voué kiti ma Nicole tenga pe naida pourquoi oyebi bato musu basi ya africaine ebele boa mitema be bozo profiter nanga même ina ba maki mais tant que 10 euros at miso boloba te ma Nicole za mbongo na biso non mayele oyanga oyo bozo zwango yo fele et puis eso sala vraiment eso quoi agir na motikala komona te muto asala azoteka azosala ba émission alobela makambo tie etoucher makambo ba santé makambo ba ya ba makila ma fibrome ya ba kyste tout nyonso to wana mais bino na to na bino ba misusu so yoka likambo soki ya 10 euros yoka ndenge azoganga ye alingi aprofite na yo mais yo profite na ye te na soni koto neti nga penya so nazalaka neti bato mosusu mpo bato mosusu natuni ye oyoka azokomande biloko palanga asa yebi yo na idéologie ya maki na citron amela déjà na sika amela esala epe bien mais kaka nga mutongo mosusu kutu ole yoka ta plaisir aloba etema Nicole 50 euros tikali 10 euros tikali emso nazalaki na retard ya ba audio mpona tinda tetete mama oyo osali mingi non à part commander ake na YouTube wana parce que nayebisi bino sorte ya YouTube comment il fonctionne bomoni bafio nyonso babiso batiaka babiloko ete pingi nini oyo kirkirma sangisa boye sangisa balukaka baabone babiloko mingi batiaka ezaka juste te mais na YouTube nanga ntango moto aza kofanda alandeli bie babiloko nazolakisa nandimi te moto wana elongi na ye ekobeba même na banini oyo na bato misu baza bakomande biloko epai na nga te mama Cécile Mbesi déjà baposo na bango ebongi bato bofandaka na Suisse soki meme nalakisaki oyo juste te bolinga ekoyeba bango te eza pete na bandako ya bato mosusu mais tout ça okoko aider noir ndenge nini est-ce que mwasi oyo asali makambo oyo ake kosomba izana na 49 centimes azotekela bandeko na ye na Londres na 10 euros s'il vous plaît donc moto soki aza na besoin somba 5 izana oyo akosomba yango na 50 euros 5 sikoyo tosala calcul 49 centimes 50 euros moto ana 50 euros sikoyo alingi asomba izana na Allemagne na prix 49 centimes boyebi ke cave etonda parce que déjà de esali déjà 1 euro sikoyo il y a 5 euros esala ye combien mais sikoyo ye tantine wana azotekela ndeko na ye africaine izana oyo eza na Allemagne na 49 centimes olia lobatake mpona bafrere ndenge nga nakendaki Allemagne to bandeko na nga batindelaki nga alors mpona frere na otekaka 3 na 10 euros eza raisonnable ça peut passer mais comment se fait-il africain koza motema beti na niveau boye mbongo poto ya passe comment se fait-il kotekela ndeko na yo na 10 euros s'il vous plaît eloko eza même pas 50 centimes te après monsieur boye ça te mani ko yepa ça la business yango azwaka mo panana soki ngamo isana na lekate boso mo biloko boye ezo na ebisi bino mama wana na soline lelo oza ba anarque et puis loko ngo batekela ki soit disant parce que po elongola ye ba noir ba noir donc ba noir ngo pe longo to ba bien malaki bato mama oyo osali makambo ozo talanga omoni le 31 décembre ce que arrêté te koya ko profiter na babiloko nazo lakisa même yete baze belé donc ba émission nanga et comme kopesa bato misusu ba commerce bato misusu même je crois on peut bato misusu ba otekango loko ezaka nango 49 centimes misusu pe bazozwa ngo ba otekango même na ba 10 euros otala ki méchanceté na bino basi ya africain en tout cas ba tantine misusu excusenga na ba mbote bozo pesa ba mbote na bino mais naza vraiment très déçu na yebite bato misusu ke ba bozo mona nga naza na mbongo na besoin mbongo te donc bino de bato bozo na besoin mbongo pona bo abuser mais ngani nga za besoin mbongo te c'est ça le problème mais nafukami nzambe azomona ngai bato basali makambo loba ngai naliaki mbongo na bino loba ngai oyaki kotuna ngobi mama Nicole na ina nafukami na lobaki nasala gesto na devant caméra 2021 ma sœur soko tiki ba je bozo sala te émission oyo
Ceux qui battent monsieur zobi te. Biso to ya profiter. To bosa bilo bosa la wana. Nzamba beta na liwa boebi. Vague ya coronavirus ici te. Nzamba beta na liwa. Na télé. Kaka batuana bapesa au moins peu bapesa la nga témoignage ya malamu te. Oyoka moi c'est un coup. Donc malgré musale belé na sali na internet oyo mais ba témoignage na koyoka même pas 50 hein. Mais basi mususu ba africaine. Esquisse ezalate na 2021. Na tenza bilanga ne preuve. Soki maki wana melaki yango pona makile fungwa maki nazana besoin ba témoignage. Soki omelaki maki wana to mafuta oyo yo buto yaki oyebaki yango te ngam na ye koyeba yango na ye kolakisa yo ubongi soki opesi merci te poso po ebeba eza eloko nde ezwakata en plus poso efani na kati ya malédiction bible elobi ezala sans cause. Comment se fait-il misu bokoloba nanga te maniko transport à quoi bongo ngai mutu makambo nazo sabino mutu muso senganga izana mobali nanga misu mutu so senganga vanilla ozui voiture bozo kende kosomba place batekaka vanilla nangai aller retour 50 minutes net na répondant maman moko wana na tantine opesa obi basi ba norme susu na yebite balingi ben terre donc pona ye yango tona ba changement de mentalité au moins la bazo single service o eloko zo tekate yango na ba misu na ba liste na bino ba commande oyoka o existe crème o ya rouge 10 ba misu na tala encore yabi asenga na crème enga teka ngote eza ya ba Suisse muso lo katemani comme s'il te plaît eza la raté. Ayo occupé une émission que non lobby bien crème au te garangote. Oui juste na te garangote. Mais donc non na oui juste ya ba Suisse. Ndena lo baka 30 €. Eza mbongo na ndenga to ya prix ya Suisse hein. Mais na tikala jamais koloba na bino que oui juste wana eza 60 €. Mais eza na mwasi moko afanda na Suisse a commis ça yango commerce. Ya kotekela bato ba Londres, bato ba Allemagne, bato ya ba France, bato misusu ya France bazana ngote, misusu bokolo ba tema Nicole, mais commerce wana na ndenga logique. Olandi mutu na vidéo, oyebi yango te. Senga quand même ata bénédiction. Obi ma sœur, ngana sepeli na ngana nzora moi 20 €. Même et les kate tous africains. Quelle méchanceté! Parce que oh ils ont 49 centimes, même pas 1 €. Alors tant vous avez la moutou, maman on a sombiango. Tant vous avez le moutou 5 na 50 €. Mais c'est abusé. Na éviter so batu mususu, bol bati mani kol sali jalousie pour moninga. Non. Non non non. Attends les fils que t'as sur 5 €, t'es 3 € t'es. Et l'autre ça 49 centimes. Hein? Bah c'est africaine. Bomoni ngana ko bomba bakambo te miso te mani ko kolanda te non eza biloko Hollande ya ko dénoncer bomoni mitema mabeta on efisa kabino batu misusu ke ba grâce au bino bozui ngana e kolakisa batu misusu biloko ebele bopo ba misusu babongi ba pose même ba capsule ba misusu ba e ko découvrir yango epananga biloko misusu batu misusu bo découvrir epananga même batu bateka mafuta bomoni bato ba fio bateka mafuta basala ba live wana babilo batusha rezaka yango to bango basalelaka bato aya explico ne po azana soif mbongo ba misu bateka ba mafuta na batushe pe babiloko ngana lakisaka benja ba kokombo babiloko belé ba maki babiloko oyo ba izana ba gel douche mais ba omona kendeza wana ba kotsa mbongo te mais pourquoi ngana za force tranquille pourquoi ngana banga raté pourquoi ngana pour na yebi ke na tota la passe na yo africaine na yebi ke ba bisu bazana PayPal te hein. Alors nazota la ke malgré maman soka ke kozwa izana atie mo ba glycérine na kati asukoli déjà poso mbali na badolu lenanda hein. Et pourquoi qui méchanceté tina niveau bruit il faut pas quoi abuser et loko ya 49 centimes auquel noté quand on a 10 €. Maman Amélia sia na mona même moko azo oui juste ateki yango na 90 € s'il vous plaît a doubler même prix à site wana mais bango nyonso tout on a ça ka live bazo ya awa tala boko kende liboso te bomoni lobi ta on a bande ko ça live na zali koloba
même na bateau basalaka émission ebele bakoma kotriche ngai ya ona lobaki na banda lobaki na émission mais baposo ya bantu oyo na bino bazosomba babiloko epa na bino même bato wana bakobebisa bambongo tant que l'eau est basé par mensonge écoute kabino eloko nini Dieu mange écoute kabino eloko nini ya cause la reconnaissance ya kopesa merci na fanda ki mkomsusu na WhatsApp na moni mama Amelia Sia atindelinga témoignage mama tela témoignage mwana nanga boy ma Nicole Makiobo ekoko kute bino eloko nini mingi pe ya bato wana kaka ko critiquer nga même on y met bato bisu bafana na Suisse nga bato bisu bafana na Suisse tellement ba bisu bazana ba bilonge beba bango bisu bazana maboko lokola batumbi batabane na lobaka na monde à ténèbres kuna ba bisu batikali na ngobongo po bakoye pa na ngate Poni, beaucoup koye pa na ngai te parce que ne zo balba misusu o bona ka ba do koselo azaka fier amunoko mabe afinga rabat non na finga rabat te comment ba tu dedi ba tu pa na ba yaka kaka mutu na mo ba finga rabat ngala ebo solo la tout à l'heure na auto solo na ndeko moko na isi mi mama ko pesa su 50 € consultation anate alors nazo chelo ba biloko ebele pona nini biso ba noir tokoki ko sunga bandeko na biso te bonjour maman Vénice bonjour maman Micha pona nini te bandeko ba surtout basi ya ba africaine eza penza soif mbongo ngo obino bozana ngo ata ozana Allemagne mutu aza na France aza na besoin izana donc pona yo moni ko ese maman Nicole oya ekolakisa yo izana oyo aza na souci ya mbongo te elle a besoin de bon côté. Donc il faut que la congolaise, elle a beaucoup congolaise, africaine pour émission la congolaise traité, ba Brazzaville, ba angolais, ba tout va se comprendre là. Il faut que la pauvre de konayo africain, oh ya tiki famille en Afrique, oh yo ndene dans nazo vivre pasi musala ya mboko eza pasi toza na moment ba feti donc yo comment se fait-il au côté ka iloko ya 49 centimes na 10 €. Donc mutoza na 50 € agent mon kaka 5 alors que ndengeza wana ezali 45 centimes 49 centimes na Allemagne. Ce qui est à 3 à 10 €. Tout le monde comprendre. Et ça, ça va en Allemagne. Pour nous, maman na soli na ye, ndekonayo asombi ya 50 €. Donc, bilo ba misu bosa la commerce en tout na moni te meza bongo. Parce que ceux qui t'ont fouillé, ba daka ba tumusu ba landa ba live nanga, ba to ebele ba koma ko sa ba même ba fille ebele. Ba mama ebele ba misu na mona ki mama moko. Mama na eba ite nga na timbela ye. Badi musu basa abandi na live na likambu ya nguba abandi kotala naza na bato ebele ko copier eza mabete mais tango ozo copier mutu tango ozo lingo zwa eloko mutu soki ngana yaki kolakisa biloko te mais bino est-ce que banya ko soma biloko mama africaine pona nini tokoko lingala na bolingo exploiter pona ni bokoko yeba te que non ba mama misusu ba papa misusu baza na ba famille balesaka na Afrique oyo eza kutata muke eloko boyele eza 10 €. Hein? Eza muke muto asukoli na ngata 2-3 fois isili sorcière. Boso mona ba bloga. Bomo na siko ndeko na biso, ndeko Congo. Boso mona ba lisanga. Meti omoni na de la terre qui changement de mentalité. Yo kuti batu bazo sala nazo sala live na ngai olo bata mama Nicole osenga ta permission mama na telie moko na se wana batu balanda te boyaka kaka comment se fait-il continent d'Afrique ko bonga ozu vidéo so masuba oyeka mbala moko vidéo na pu oyo otie comment Afrique ko bonga na mentalité o bolingi pe ko reconnaître bolamu ya mutu te ngai lukuta mabete bato botonga kangai na bandako na bino maki wana bomelaka yango maki wana bo mesaka bana na bino basusu boko sanza yango parce que qui méchanceté aboye ezalaka te qui méchanceté aboye ezalaka te siko mama batasombaki yango changement moko ezate changement kozala ndenge nini ngai nazo déclarer makambo changement kozala siko mona mwasi oyo asali biloko oyo soko konti pe live o comprendre siko pourquoi na omoni ke na makila makasi ngai na makila makasi omoni batoka babiso
pardon tellement bolambo eleki nzambe abatelaka ngai epargnaka ngai na badanger yango nauti osola na paka mingi naloti mama moko nde eza wana alambi biloko azwi poison te namoni poison wana ntango alinga servir nga nayebisela bipesa mwana na yo alia na mwana limba moko aweleli bala moko nga nalia biloko oyo yaya Nicole nga nalia mwana ntango ale nasutuki na pongi bazobenga nga sikoyo mwana ya mama wana akufi nakoko detailler ba connaissance ya famille te mwana wana akuti okufa na décembre donc kokufa ya mwana wana elobi ebele mwana wana mutu aliaki biloko wana biloko na sutuki na ana kini mama wana aserve nga biloko akolia mbala moko naomona azofungola liputa ne azotia eloko alors nasali ya beti kara nalote mpe naza na voyage na Congo wana nayebisa bino naolia te me ya lia na yenga na tondi tututu nzoka mwana ne alie boyo apres na sutuki na pongi nayebaki te eloko nini ezalaki apres nzoka bible elobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre nzambe alakisaki nga deja motema ya mama wana asepelaka na nga te donc poison eza na bandenge ebele akosala mabe akoboma yo emsu tababona ne balingi balekisa mutu emsu kote na nga me eke kote ya mwana nga na mystique keba mutu osakana donc eza na bakomba mosusu oyo nzambe ayaka oyokanisi ndenge eza wana keno makambo nazoloba na yo nazoloba na 2021 eskize kozala te ange ya nzambe iyaka koarrache biso toujours na badanger surtout na bato babangaka nzambe nayaka na babiloko oyo mpona mpasi nafanaka na Suisse soki nakosi mpe bato okenda na bibilo oyo eza 5 euro boye bato mosusu bolingo bakendanga oyo soki nalobaki pui misusu mpe bolinga balinga baloba te tomoni oyo na Allemagne eza nango boye mais tellement bato miso mpe bayoka na bango soni te abi te miso mpe balinga bakotela nga baza balinga te mama Nicole ateyaka quand même ye mpe alobi na pui na ndenge na ye mpo otala kaka lia bamive mais nazo essaye kozala na bino très essaye te mais nazosala na bino très honnête mais natekaka biloko na nga natali biloko na nga te mpo natali teke mutu mosu mpa koobonga na ye mosu mpo aloba nakeka kosomba mais botika motema mabe mutongo oyo bozosala motema mabe bozobanga bavi na bino te kanda na nzambe okoyoka alingi asomba terminateur asombaki deja mibale abongi te nde nalobaka keno ozanda poso ya mongusu poso ya ngando poso ndo ifo emesana na eloko wadi alinga atela na eloko amiso abimisika 50 euro to 100 euro ma alinga abonga na 100 euro mais soki esimbi te abandi osala bafaux témoignage mais azongisi olobi okomande lisusu. Mais comment on dit que avancer? Comment on dit que on bonga? Parce que tant que vous critiquez nganga na zawanate, mais vous avez commis loka yomoko. Parce que ceux qui respectent quand même parole nanga na zoloba, nga moi ça bat na zana yo clair. Mais nga na woti ko bota, masque yo elongo yo kasi masque grossesse pe longo, ça peut ya facile. Obi combien de sacrifices nga na se sacrifier pour la nzoto langa? Em so na na kuita pongi. Na kimi mba na moni buto, na zo tia ka eloko wana mais ozana pongi na miso. Comment okoko passer ba noir obozo landa ngai moi si nyoso to noir ozo landa ngai olanda ba émission nanga oye ko sala commerce na mutu nanga okomi kozwa izana atofana na Suisse okomoni na lakisi jet douche moko be batu baza na Londres batu baza na Allemagne batu baza na nino na Italie ba ko zongo te lobite nga na yebi place bateka ngo maximum zala na prix o eza raisonnable parce que ngai so net ndeko wana asombi en Allemagne. Mais au sommet, ils en Allemagne, 49 centimes. Mais tiens, moi, 3 na 10 euros. 3 na 10 euros. Et ça raisonnable. 3, s'il vous plaît, si vous t'attendez à 10 euros. Et ça raisonnable. Attends, oh, celui qui que non. Bon, on a 2 na 10 euros. Et ça, mon nene. Et raisonnable. Peut-être 3 na 10 euros. Et raisonnable. Mais comment on côté que la ndéconayo africaine et là il y a 49 centimes mais comment t'as 50 centimes te si et que comme on a 10 euros na moko donc maman on a sombi à 50 euros 5 donc à sombi so mutana ba ko pardon so mutabia somba 50 euros pas ya fi on a zote kabiloko oh ba izana on andako donc à sombi on ka 5 na 50 euros 10 na 100 euros. Donc, et là, il y a 49 centimes, moutasson, il y a 10 na 100 euros. C'est quoi 100 euros? On a ce qu'on a il y a 100 euros.
Oui, mais ça est combien? Moi, on a 49 centimes. Non, c'est quand même pas batté. Vraiment, c'est triste. Hein? Moi, ça, boye, ça, il y a yo, quand c'est bien place au fandi. Alors, ça, courage, on a zoranaï, on a l'accès loco 1 euro. Ton a eu 49 centimes. Et ça, la paix pour ce bien. Ton a eu l'accès bella. Même Batou Ming, Bafanda en Allemagne, Baeba qui même pas Isana, oh, moi, si vous avez maman Nicole, ça fait des années, na fin en Allemagne. Il a fallu n'attendre la vidéo na YouTube pour n'a comme on a bella, oyo. To Isana, oyo. Ce qui m'a lobby de l'autre côté, oye bandeni. Et l'autre nini au bozo ko sunga bande ko la binote comme il faut. Nga ba biloko mususu ba mususu bo mona na lobaka ya mobali na ngai papa Camille ya ba izini wana. Ba prix ya ba biloko mususu c'est trop cher. Hein? Ba prix ya ba biloko mususu ezala ba valeur même ya ba 800 euros, ba 1000 euros, ba 1500 euros. Mais dès na tiaka wana so na bina la dapena la logique des choses. Et nazo gagné n'a pas grand chose. Mais ça va prix aux autres canissés la bande ko na yo. Ba serum mususu au moins serum mo bato bo moni ba colis na bino ba serum mo ezalo kwa batibu bo moko na Amazon eza 39 euros mais nga na roteka ngo mibale na 10 euros mais ceux qui basi ya mitema mabe ya boye baza neti baza bazu place na ngai oyo ya biloko nga na za na ngo na ndako mais basi wana boyo ke la bino mawate babiloko neti ya papa Camille na nango na ndako boye ba serum babiloko ya ba tâche oyo balobaka ya ba qualité ya ba star wala basombaka oyo nga na za nango na ndako soki sikoyo ezalaki bango mais mama lela aoyokelo mawa te ata na kama bato mosusu oyoka terminator ezali eza ka boye 50 millilitres eza cher 25 euros eloko ezotelisa mutu boye nga na pakolaka terminator na nzoto boye na emsu une semaine abetika terminator mpe bendanga tenti na bandi siko pakola mafuta nango mwa baposo ebandi kolongwa poso ya kitoko ebandi siko bima eloko ezosala etelisi maboko boye bafie batekaka mafuta kam terminator obeta yango na ba 100 euros oyo ya moke ya 50 millilitres aobeta yango na 100 euros na bisa bino makambo solo bango bana mawa te bino bokasi bato basalaka mafuta biloko balakisaka wana biso moni moto atekaka mafuta azosala live aolukani baabone bato batekaka babiloko neti babiso mpe obimisaka baprise boye mpe oyebi ke eloko nde na bimisi concombre blanc d'œuf boye moto soki asali yango mbala moko astise oyo ekosala bastise mingi ya bayoutube pourkui eresir te na bilongo ya bato siko botala sikoyo mama mosusu akombia ozombi izana 10 euros wapi asobi 5 izana na 10 euros wana sikoyo ekomi bacommerce ya bato bazosalela bantu mais 5 na 10 euros ça peut sonner aussi eza bien mais moko na 10 euros izana moko na 10 euros eloko ya 49 centimes pourquoi comme ça tantini osali biloko okotaka live na nga oza mutu penza kuku bonjour mama mami oza mutu penza ozolanda nga po landaka po bato basombaka baoteka po ekomi kopi te sikoyo ekomi kopi na bokomisi yango kopi neti ndeko ndenge asombi izana 5 na 10 euros asombi yango pa mutu nandimi te na magasin asomba 5 na 10 euros parce que na magasin ezali moins de 1 euro même biso na Suisse eza moins de 1 euro donc nga nde naza boye napesi bato ebele makambo ekomi kopi ya bato mosusu bemission na nga ekomi kosala yango kopi s'il vous plaît na bino bato nyonso booteka ifo boleka pa nga eza obligé ya koleka keno ndeko na nga merci parce que ko ignore te po bato bazosomba bokoriske bato wana bakobonga te na baposo kobeba bango parce que bino bozo utiliser mayela moto mais bozo boya ko reconnaître mayela moto wana bozo linga bo s'enrichir na sima ba émission nanga alors ba congolais yaya nazoyebisa yo omoni izana omoni ba congolais ba mama ebele même ya ba magasin même ya ba misu balandaka nga partout tala ba mama même oyo eza magasin ba africain ba koma kolanda ba biloko ba YouTube ba kotisaka ngo ozomona mais biso il faut pas ko abuser même oui juste comme copie ya bato mususu même oyo e koma copie mais comment mutongo oyo kozwa courage ça fait des années ngana salaka ba vidéo koloba oyo boyebi eza facile te nasalaka ba vidéo emsu naza maladi boyeba te ke naza maladi nasilisi mpe emsu nake kose reposer
na nyoka miboye na ba video po yo oya kuna bopete nyo surtout te o s'enrichir o comme monsieur bobete maman ni koko nga moko na lobaka na bibe mission na ngai eza commerce mais tango ngo sala commerce wana reconnaître grâce ya muninga loba ke mwana na ngai maman ni kona na magasin africain na même na Afrique na ningi quand même nazo bénédiction na yo même permission na sengo même nzambe na nikola akotia loboko na magasin na yo pona ni ba misu boza ben grand comme ça. Monsieur doit faire habiter na reconnaître azom pemena fulai. Kas bible lobi o nyoso mutozolo no kubuka. Zela shit ya magasin na yokoya. Kaka ba makamba maki wana melaki lobi te na melaki yango pona santé. Santé na yoko beba kofa de. Na déclaramo. Na lobi yango bien o melaki yango pona santé, o boni ça va. Mu kongo passe wana koya na douleur fois 3. On se moque pas de Dieu. Parce que ngana nyoka maka. C'est pas facile hein. Ya usala ba vidéo 1 heure du temps. Na fani na ba vidéo pendant na ba zemi 9 mois. Pendant un mois et zemi. Ti une année. Mais comment ba tumsu boza bité mama be? Même pas reconnaissance ces até. Abeli ma ke fani na ye. Mais ba mama misu o ba commandaka. Na bosa na kai loka 30 euros. Na bosa na kai loka 10 euros. Neti moko aya ko komande ba banda ko pesa ngana nuko ba make uku mama Nicole na mela e sunga nga penda na mukongo. Mais jour moko na bosa na kai loka 30 euros. Yo ka mama wana. Donc bino bolingi bino ndebo profiter. Mais ngai na profiter te. Ngana na mona musala mutu te. Moi je suis là pour na ba mama o ba ebi valeur na ngai. O epi ba ebi ke mwana moi sotan ke to ebi valeur na to ko pamo. O ngana la tio eza super. Et ça super ya maman moko apambolanga nango. Et ça super. Et ko koute lo kote yo fandi okota ka ba live ya moto pona boya boyo. Ato fanda na Suisse, ata bino ba maman na biso biso fanda na Suisse. Bobuda nga na banzela, apo yo wana ke oye sima te lo ba nzamba kufa. Na yebisa ka bino. Lo ba nzamba kufa. So ni nzamba za na bomoy. Kolela nanga onde nazo lela même devant vidéo. Dieu va agir. 2021, il y aura ba surprise. Ezo zelebele. À moins que l'équipe ait na privé mani kon na mute amabe pendant banda la démission na komela maki na biki ko bonga la poso na bongi ne die wa pa mala pesi yote mais na pesa ta merci ba mindele kutu bozo bebisa ba mbongo na ba kisi ba tension ba to meli ba kisi ba tension 20 ans ata kutu misusu ba koma na bango lo wa orgueil ba la kisi vidéo na nga ya bongi muso yebise ke yebisa mani kon bakamongo so besali bino bukanisi ba biso boza banani nga pena ko yo perdre temps nga énergie nga pona bino ba ingrat tout vous allez être puni. Dieu va vous frapper. Soki po tietembe lokola nga na lobaka maki wana bo monaka ezo salate na kan côté na o déclarer ba parole. Est-ce que vous connaissez que ba parole na zo déclarer et vous allez en 20 et vous allez en 20. Dieu va vous frapper. Surtout dans moto asali makambo, continuez. Parce que oh déjà ça ba marque ya mindele et là bilo na bisote. Tant to yaka ko toucher ngo ko teka ngo fo dans la modération. On comprend de mutu so ke balancer. Parce que so mundela yeux déjà oh yo teka ngo et à 49 centimes dans magasin na ba. Mais yo ke teka ngo na 10 euros. Mais so mundela yeux oko ko ta prison. Oko risque ba no futa ba mande belebele. Mais même ngala za awa papa mobile na ngako ba kabela ke ba biloko na bango na ba usine na bango yaka wana au moins ba démaquiller mais quand même on partage tout tient na ba prix moko à modération quand même s'il vous plaît. Ndeko na yo noir asali yo nini po okende koteka eloko ya 49 centimes na 10 euros. Ata maman la biso combien sombaki 5 izana na 10 euros. Ça va quand même. Wana ça va kaka. Mais moko na 10 euros il y a 49 centimes. Isa kimote mama be mbonga poto ya pasi ata kutongo kendaki Allemagne osombaki biloko ngo mais soki punga na lobaki te oninga koyo kango soki ngai mo isanza na lobaki te ata oyo soko te ata 3 na 10 euros ça va o gagner kaka po isa nango 49 centimes bande kunanga balobi en vouloir trop gagner tu risques de perdre tout bolingi ngate bozami te mama be ba mama ebele naza ko mélanger ba mama ebele na sali bino bilan ya 2020 depuis janvier basi mingi ba yebi ba marki mais boye ba yango kanda nzambe kotelema nzamba kotelema nzambe oyo yo zolo bakeno ye obanga ka ye soko za na bolamu nanga c'est le moment banda kolela fuka mo lobi nzambe na mutama pe
azo mérité basi ebele bozala bafantaisie na bandako na bino bozala bafuleur na bandako na bino bozala bamama puta na bandako na bino bokendaka misala bozwaka mbongo mais eloko oyo soki ezalaki nazalaki paster ya lokuta yoka badime yoka baofrande bolingi bapaster kaka baliaka bino bambongo bakosaka bino mais moto aza très honnête na bino comme ça kota maki soki alobi bomela maki kosukosa bana boteste esimbi mais jamais ngana ndako na ngai fele ezala ndako moko okokoni ata boye te parce que bakado baenveloppe bakolie etondi mais wapi yango parce que misusu boza na kipidité donc ndenge eza wana bamisusu boza wana bobite ngai biso nde bino mokoko profite epa na nga te moi je suis là mpona bana na nzambe oyo nzambe atindinga bana na ye babika. C'est pas pour bana Satan, c'est pas pour des ingrats, je suis pas là pour des ingrats, vous allez payer. Parce que ngana bela pour la makambo ya ba vidéo, ngana bela, maladie na ngai okenda 20. Maki wane bikisanga, tana ngai ba énergie. Ngana beli po yo lelo utondwa. Ngana bela po yo lelo, negoza no mela maki wana na bana no, même opakola ba izana oyo. Nazo courage, ngana zate net ba fiwa, po ba fiwa ya ba collègue na ba teka mafuta, bilo ba lakisa misu ya kokosa. Pour na gongo lobate secret professionnel makama mususu mama moko retrouver na urgence fi moko boyebi paye ala sa glutation mais glutation ezaki acide c'est wana kuto bimani koto beba ni na mobali na bandi mais ozoyi kolanda mwana mwasi na Suisse o combinaison na oyo pona ni bino basi bino bokasi batu nisu bazo sala ba mbongo na bango penza comme il faut même biso na Suisse izana oyo ezali moins cher. En tout cas, vraiment la famille, na komi na nga vraiment na suka, na tiki bino parce que eza pasi mingi, et loko ya moins de 1 euro, okoki koteka yango, ata 3 olobi na ndeko na 10 euro, ndeko na yo ako comprendre, ata olobi ke non, oyo tiango 3 na 10 euro, po eza munene, ata olobi 2, eza ata munene. Mais DPT, il faut ça la 3 parce qu'ils ont moins de 1 euro. Mais comment ils en ont oyo okoko teke la moutou moko na 10 euros. Si on a besoin à somba 5, à somba on a 5 na 50 euros. Et là on a 49 centimes. Si on a lobby à somba il y a 50 euros ce y a et là on a pris à 49 centimes. Kadier otondat. Mais si on bilo on y tout bozo ya otala ba live nanga pour na ndenge za ba misu pour profiter. Merci pe bosenga raté. Permission pe ba maman Nicole. Et là, on a l'accès à un commerce, vraiment, on a besoin de bénédiction. Tant que bénédiction, on a besoin sama au sengi en moté. Au sein de l'eau, côté. Bon, moi, que nzamba bisara batna poissa. Bon, moi, que tantine, oh, ya teki izana, zote ka à Londres, azote ka moko na 10 euros, à la live, pour ceux qui ont la leka qui te kolomaka izana, jamais ne la ba misus ne bazaba ngaba manduti angoka. Mais ba misus bozo profiter na mayele na ngai, respect pe bozo pesangate. Valeur pe exacte. Boza mitema mabe. Misusu ndenge za mokanisi ke non nde tozomela ba makina ye ndenge azote ya biso wana tozosala mayele na ye biso to boko dondwa ka longtemps te nzamba linga bengrate nzamba linga ka bato yo ba yebi valeur ya mutu nzamba linga ngana yebi ko valoriser mu natala ka soki na moni mutu wana zo soutenir mission nanga na yeba ko tia mutu wana na place na ye ndeti ba mama divine ba mama tabita ba mama ebele ba mama angélique ba mama Melasia bazebele. Merci et kokute le côté bazo yemba na basala nzambe. Mais wapi ba merci à batumisu. Waki maman Claudine jour wana maman Claudine na biso maman Claudine asala ki témoignage mpona maki na libota na ye. Maman ndeko na biso moi si maman Claudine Kayoka. Abangita yo ki sonité. Mais monsieur c'est comme makamanga fianga zo ba pezo sala yo budenga osala mayele nanga. Tala mutongo na nozo bude tala ngana onde na sa. Ozo budenga donc ngane na yongololo donc mbaka sa moko boy ko yolo bite na amela mamaki na ke somba babiloko moko fiana senga donc yongololo na yo mbaka sa na yo zela 2021 soko ba toucher biloko wana ba betelo ni solo na camarade na omeli maki ngo olio bite tete merci fona pesa yango ba malédiction ozo kotsa ba ndako na ba via bana na bino po onga na zoloba ekokanga kana moi si moko mama divine boti akota na live na ngai akeko somba izana akomisa en commerce na Londres mama moko to soli na tongo ayibisinga mama Nicole na sombi o moko na 10 euros yawo nazo bisa mama divine bazo kota ba live na ngai pona ndenge za wana bayaka ko yiba ka mama yele na nga ba commission na commerce on dirait ngamo isanza na za besoin mbongo te
Nana besoin mbongo, mais nazo compatir pour la bino, nazo ko se compatir, naza vraiment ko zala na souci na bino. Nazo tali so pe stratégie ya posonanga ya kotela, monsieur yo poso ma maman Nicole na lati boy, nazo ko envier, na koma boy, base ba tantine belé, ba récupérer ba posona ba komi peut-être nga ba teinture kitoko, ba aspect kitoko. Ozomona, ba futinga pe combien. Mais yango nazo tali ça, maman divine nanga. Ba misu bazana na pe ka ba ingrat. Bonjour maman Maria Simao. Merci bazana ngote. Bazana bazon leka na ba vidéo nanga. Soki ba leki na maki ba meli, ba yena ba poso, ba bongi ba sali ba concombre, ba saleli ba nini. Osomona. Izana mdeko, eza gel douche, mais ezo sukola bien na batu bazana batage, batu bazana ni. Donc ngade na laksaka bino babiloko. Nazana besoin mbongo te. Nazana besoin mbongo, mais na laksaka bino pa, nazo se compatir parce que mbongo apoto eza pasi. Yo kanisi so balobino soma Terminator. Ngabu na tiela Terminator 25 €. Parce que ezo ko tumba buto, ezo longwa batache. Mais ba fia na bateka wana. Baza to likolo. Malgré tout, maman biso ba kima comme ay moi Nicole na kimi kuna asenga ga liste biloko tala cher andengwana. Mais ngai la plupart basi batu mingi bozo kota na ba YouTube nanga boza ko bonga. Ba mususu bazo sala ba stis nanga eza vrai. Eza te que non net ba YouTube ya batu mususu po batu ba tira ba biloko na YouTube eza po ba luka ba abonner na ba vie. A relaxo concombre à l'action pomme de terre ni o meki o monika elongino pe zongi na ngoma bekaka e baby show sus mais nga sur muta yena YouTube danga aza ko se retrouver au moins pe mo magamba santé a se retrouver mais nyo soto na pa batona pas nous se zolobela bango lokote musu so bité nga yongololo mbaka sa moko boye donc yo yanke obité nga na oya la ki se loko to benda ngona nkoto endeko maloba muntu ezang e maloba muntu leki même kisi anganga nzamba lobi ke non apesi so pouvoir d'autorité ezaka na maloba balo bo régner 2020 alors ça suffit 2021 bo changer ba tout mususu yeba ko yekola merci eza ba omoni ngani aza boy naza youtubeuse ya changa te ya mensonge te naza très honnête avec Nzambe pena yo mutozo landa ngai alors yekola kozala très honnête na Nzambe omoni ko bi mwana mwaso yo eloko lobi Nzambe mutatinda ke na part ya Nzambe na biso na respect ya Nzambe na biso na melima ya maki santé na ngai amélioration bana na ngai na moni be ozoko exposer bana na yo na mutazo azo sala na YouTube azo bimisa maloba ya makasi boy ozozo courage ko metisa bana na yo maki mais yo moko maman ingrat ozoko tia vie bana na wana danger na ko zanga reconnaissance comme ça hein ibino kasi Nzambe akote la bino surtout bato boza ba ingrat Nzambe ko abando ko battre ba santé na bino ngati kangai bino boyebi tango na souffrir ba ne combien na souffrir ya ko fanda ko sala ba vidéo na sala bi ba vidéo tina zebi mais ba maman biso zo be bango lokote boyebi te yongololo wana biso to ala kisali susu loko ndena mona bomona na tika ko tia ba photo na Facebook na tia te biso ba zela ka wana donc nga yongololo mbaka sa moko boyo lobite nga na oteka ngo po ye aza misu elala non boyebi pourquoi na sala ka ngote ti soko ba biso ba comprendre vision na ngate c'est pour votre bien. Parce que na teka kabiloko muta teka biloko yo l'action izana parce que misu ba bongi na izana atire ko commander te pour ani batu mususu baza ba yebi ko comprendre ba bonne personne te en plus aussi tozo makamamaki o ezo dépasser même ba docteur soki vraiment na besoin mbongo na lingi yote na oya ko exposer makamamaki comme ça na YouTube o lelo sauver ba vie batu na ba mibali batu mususu bebi ko saisir batu malamu te problème est athée. Alors, nous tous allons y aller au buka ndenge alone. Bato oya ba reconnaissant burubuka. Nzambo za na bino. Ba ingra. Maki oyo melaka kana butu na tongo. O maman Nicolas yebite. O pas biso même na Suisse ba capable ba budenga Marcel ake so ba izana. Ba zale bele na yebi ba se bele ba idéologie ba siwana. Ah moi moi ça na ndakete ate munoko na kipakete. Mais yango moni misusu bokotika na maboko mwindu. Neti batu basali ba nettoyage na lifelo boko tika na ndenge za ba sama peka na bino ndire bo tamboli na zelo ya sata po ténèbre kuna na ba zelo na bango kuna ya mabe boko tika na ka ba salite parce que mutu pe neti ngai pe ndenge za boy na sala ka sentiment na tala respect na valeur quel que soit ton âge respect c'est réciproque et puis yo za la besoin na ngai oko yate po misusu ba yaka anga a doser yo moi na musala noir ayebi ko respecter ndeko ne noir te ça prouve aussi ça prouve des choses comme ça prouve boza boba biso boza na respecter
Il y a travail ya muninga. Donc, et ça quoi besoin de saboter. Courage mon toiso ya nango azo ya laksa eloko akomi ko lemba. Pour nani, pour mon sous anga profiter parce que yo moninga a besoin bon te. Donc yo nous a besoin bon, nga a besoin bon te. Yo ngolia, balobi pe na français, on vouloir trop gagner, tu risques de perdre tout. Zamba pambole bele. Merci beaucoup na ba maman, na ba papa oyo bosa ko tianga na ba prière. Na ko changer te, ba biloko bo ko changer ngate. Mais biloko atu musuko baka maman Nicole Kolanda, il faut te dénoncer. Parce que ça, c'est une arnaque. Quand nous avons un intérêt, il y a que se soucier pour l'endéconailler. C'est très important. La majorité de l'obélé, bino va profiter d'ango. On va gagner 20%, mais 80% c'est les réseaux sociaux. Attends la bateau va se boudenga. Mais bana ba jeune fumé bande ko basio o melima ko comité camarade la kisa ki yo été melama ke melia ko fiango pas ça ko kanisa to yo leki ko leki ngate em so na spe bo leki ngate na mayele po leki ngate mais melango lisusu 2021 bo sanzamo ba misu bo bado sanja mususu po so penya ozo mona penya kaka yango zo pakola et puis o bandi ko beba. Merci beaucoup, la famille Nzambaza na bino. Et puis, bonne fête na babino, bonne fête na papa Camille. Ou atika ki bichote pendant ba année. Donc, ça toujours wana côté la biso ba vidéo na YouTube. Et puis, bande ko bele oboza ko profiter. Nango yandenge ya malamu. Merci beaucoup na ba o et puis boza ko se soucier. Trop na kati ya famille na ngai Nzambaza na bino. Natali si bino ke pendant tout na salaka ba vidéo c'est pas facile pour moi des fois na zaka malade mais nazo ya toujours ko partager na bino ba imo na salaka wana ba homo sans pied tout na yebi ke toza na poto ba stress ezali ba corona et randa ki biso ba tristesse yango na salaka pe pour ça fait partie aussi pour boseka pour se détendre. Alors to continue ko dénoncer jalousie mal placée na ingratitude ya bande ko na biso Nzambaza na bino ba semaine madame. Merci beaucoup.